doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clévoix Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali. Édition spéciale Oyo Toko Solola Nabino Lelo Bomoni na titre Toko Solola Nabino ba activité ya Fondation Widal. Oyo, il y a maître Guy Luando Mboyo, Lelo, vu ma responsabilité, il y a son excellence maître Guy Luando Mboyo, Dationana et comme dirigé par Moissinaye, Madame Deborah Luando. Oyo to pesi mbote. Oyo to yebisi bino ke ye na mobile na ye bazana boule moko. Oyo yako aider batu. Parce que yo ata mobile olingi oede batu ata mobali olingi oedaka batu soko za na mwasi moko azali mutu ya socialité ya ko aider batu te okosala eloko te olingo sala eloko ale obika basi na biso atelemeli okolemba mais tozali ko profiter de l'occasion qui nous est offerte na kati émission oyo poto pesa vraiment ba félicitations na biso na madame Deborah Luando Oyazali, épouse ya son excellence maître Guy Luando Mboyo parce que musala Oyazali ko sala nakati ya Fondation Widal ezali lisusu ya ko démontrer te bomoni na ebsaki bino ke masolo oyo ya ko kaba atoza na mbongo mususu za na mbongo akabarate ko kaba ezali eloko moko eza iné il faut botama na yango omoni yango na Guy Luando bato balingaka ye yango na moni parti na biso arep bato bayaka ebele parce que solo la malamu et puis ko kabana ye e bandite ke ba misusu bakansa te ke po akoma ministre d'état akoma ko kabasiko abanda ko kaba banda kala et puis soki botali maître Guy Luando Mboyo guna ye na makambu na ye zala kitoko et là télé toujours propre et puis botala siège oh ya rep nazalaka na kisasa siège oyo kokani na rep ezate soko koti na kata siège ya rep na kati okanzoza na mikili oyebaka ke soko za na kini soko bimi libanda ba photocopieuse ba scanner bar donc restaurer za na kati neti na poto ba bureau na ye Guy Luando soko tali bureau na ye ya rep OK atana ba bureau privé na ye donc ozomona ke mutu wana za na goût donc vraiment lelo Toko Lakisabino, 2 réalisations moko ya Fondation Widal où ezali lelo dirigé par Madame Deborah Luando, épouse ya son excellence Guy Luando Mboyo. Balobaka toujours que derrière un grand homme se cache une grande dame. La preuve ezali ya maître Guy Luando na mama na biso Deborah Luando. Tolingi to Lakisabino lelo toko banda na oye salamaki le 8 awa na Kinshasa Fondation ya Widal oye zali dirigée par Madame Deborah Luando a une fois de plus et witi ko démontrer engagement nango envers ba communauté oyo vulnérable bazana pasi bato il faut ko aider bango. Maître Guy Luando Mboyo na Madame Naye Deborah Luando va partager qui repas de cœur avec ba maman veuve. Il y a Fondation Widal Oyo ba vandi na district. Il y a Funa beaucoup de la simplicité ya Guy Luando ye mutu atelemi wana azali ko kabola donc azo servir biloko
Donc, na niveau na eto ke na ba fête mususu ya ba mikonzi pa vandi na bazo servir mais Guy Luando ye moko azo servir ba botalaka ke yo mutu moko za subalterne oza mutu moko boyase donc ye moko ministre d'État, ministre aménagement du territoire azali ko servir bino ya kolia donc ils sont très significatif ndenge bozali komona na bilili donc maître Guy Luando Mboyo ezali a force raté ba mususu zo mona zo forcer makambo eza yete bazo forcer ka pona ba caméra pour batu ba mona mais Guy Luando ezali atomoni en privé atomoni wapi azana simplicité moko aza humble moko okoki kutu kondimate. Après repas wana madame Deborah Luando oyo toyebisi bino mutu azali ko diriger fondation Widal aremetaki fonds de commerce na ba maman o vraiment tokoki ko lobaki baza ba courageuse ezalaki pona ko encourager bango pour ba fongola masolo ya commerce donc pour bazalaka ate ko sengo ebi mutu ata kabelio lelo mbisi il faut la question ndenge ba peshaka talaka ka bolie sili après lobi nzala mais ba tiki ba mama boete ba pesi bango fonds de commerce et puis pendant qu'on booster entrepreneur local au moni vraiment entrepreneur local il faut emata ezwanini yango wana pe maman nabiso Deborah Luando na fondation Widal ba sali nyoso tout ba pesi ba mama wana fonds de commerce bolanda bino moko na bilili oyo elekaki kuna na repas oyo maître Guy Luando Mboyo na maman nabiso Deborah Luando oyo azoko kumbela fondation Widal boko sepela na ba image oyo boko mona tina ngana zalaka na sima ya maître Guy Luando Mboyo. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bino mo boiti kolanda bozo mona esengo na ba mama veuve bazana esengo bazo mona muto aza devant bango azali ko sala semblante bo mundenga zo kabola batu biloko yemoko et puis na suka enveloppe anto ebi ke ezala ki enveloppe volumineuse pour na fond ebi
le boko pète na motema malamu maître Guy Lwando azalaka nango na fondation Widal ezali dirigée par mana biso Deborah Lwando donc ba mama veuve ba sepelaki ezali kaka te ke asali yango kaka po asalaka yango depuis longtemps makambe belé okutu tokoki koloba awa na kati ya télévision te donc vraiment totenaki to la kisabino activité oyo ya liboso ya maître Guy Lwando Mboyo asalaki na ba mama veuve avant to la kisabino ya mibale to marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso rester connecté sur Clébois Original on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai
Donc, ezali, il y a des étrangers, ezali, il y a Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Monaki, Liboso Tulagisi Bino, Oyo Fondation Widal et Salipo, Naba Mama Veuve, Sikoyo, Togolak Sabino, toujours dans le cadre, il y a œuvre, il y a Fondation Widal. Et Witaki ko inauguré le 9 juin, premier orphelinat na bango na kati ya Kinshasa, après plusieurs mois. Il y a travaux Fondation Widal où ils allaient diriger la maman Nabiso Deborah Luando. Il a inauguré orphelinat na commune Yantele na quartier Bibois. Donc na yebsaki bino goût ya Guy Luando na maman Deborah biloko nyo surtout basala keza na province soko tali siège ya Mbandaka na province soko tali awa siège na yebsi bino okondimate. Donc bazana bato a goût atoke na makambo privé ya Guy Luando ba birone privé okomona goût ezala kuna ya kosakana te eza ba architecte mutu basaka idée witaka pa na bango bokomona na bilili eloko yo et salami na Fondation Widal orphelinat et salami ezali donc ya pamba te de ba mususu asombeka ndako atibana kaka kuna tili ba wana ezali orphelinat vraiment neti oyo bomona kapenza na ba poto. Parce que et quoi accueillir, ils ont la capacité à quoi accueillir une cinquantaine d'enfants et bandit même n'a pas nouveau-né jusqu'à l'âge il y a 2 ans. Et qu'on a un accueil, il y a bien à Ebsibino vraiment bah respecter bah normes bah respecter ma kabezaka atosominda kumoroboalo otiba musale Otiba na kuna bazolala na ba condition moko pour kaka ozwa bonto boite zapeka bien ndenge bamsu ba idaka mais Guy Luando ya salipo na Widal et salipo na ba orphelinat wana ezali jeté grâce ya équipe moko ya ba professionnel o penza musala na ba mpo na bana. Donc ba professionnel ya petite enfance bango ba kosala wana pour na kwa accueillir bana ni 50 ya bana de nouveau-nés tina 2 ans. Cérémonie wana ya inauguration et salamaki en présence ya Yemoko son excellence Guy Luando Mboyo ministre d'état ministre et aménagement du territoire na maman na biso Deborah Luando oyazali ko diriger fondation wana. Nepsaki bino ke soki Guy Luando asala masolo wana parce que bazali idolo moko na maman na biso Deborah Luando. Parce que ceux qui mobile à tous au kaba, ceux qui moi ça kabaraté, au moins là tous les jours bah contre-temps, après ils ont changé ma solo. C'est ça qui vient de kaba en français derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. La preuve vous allez comme on a na maître Guy Luando Mboyo, na maman Nabiso Deborah Luando. Fondation Widal et ça la makambe belé surtout na ba Équateur kuna Équateur le moni ngwana Guy Luando a commis na batu mususu ba koma jaloux na yeba ningo combattre parce que ba mususu bazwa ba pouvoir bandaka na basale le côté na Équateur mais au Guy Luando zo sala na Équateur na Fondation Widal ezali ya ko sakanate
Donc, ensuite, clinique et au salama, école et au salama. Donc, ezali, masolo moko toko landango na bokebi, oyo nyoso tu esalamaka na compte ya social pour na ko aider mokonzi ya mboka, bokomona yango awa, en particulier na fondation Widal. Donc, vraiment, to tiribino, bolanda, image oyo, to tiribino, il y a inauguration, il y a orphelinat, il y a Widal et Salami, na commune, il y a Célé. Donc, restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bilo moko boiti kolanda ezali esengo parce que partager c'est pas donner à n'importe qui. Mutu la plupart batumsu bazana mbongo bakabarate. Mais au vandi na mbongo na yo condition na makamoko boy oyo ozwa retourter. Donc ezali masolo moko tokoki kotika la insensibilité, tokoza la indifférenté. Donc ezali eloko moko Giluando Mboyo na mwasi na ye, Mama Deborah Luando bazo sala ngo parce que bazali motema malamu parce que bazo obligé basala makambo bazali ko sala te. Donc totenaki lelo to sala bino édition spéciale pour to la Sabino. Donc dîner oyo repas oyo salamaki na ba veuve na cadre kaka ya fondation Widal et puis inauguration ya orphelinat. Donc merci na fidélité na bino na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes tokokuta na bino. Donc dans le plus bref délai, restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clébois!